Pétain, Dauphin, Chadar, Emmanuel Chadar. Comment on a mis ça dans les bimi? Mais ça le rôle là, n'enga chaque lungi beta le rôle là. Yé, binoba mona yé. Naza bolo babo. Azana ba raison na yé. Mais biso bato to bito zape na raison que machine elongwa. Yango na to tambo. Il faut machine ezo sa makambo ibele. Machine ebomisa bato. Machine e violer basi. Machine ezo ko boma ba nouveau-né. Machine ezo sala bato bazo utangola. Machine biso yeyo to la terrain. Na IDPS soki mutaliaki mbongo po atrahi IDPS ezo engagé ye moko. IDPS ezali le peuple congolais. Bato boy machine à voter. Nanga to lingi ma machine à voter to yelo nanda kuto boy ta uja nanda bimi. Olivier Libé le sonya to lingi makambu wana te to kasi to ke. Bandeko balandia Congo Millennium mbote na bino nyonso bozali penza bayiki ya kolanda biso awa tozali en direct ya ville province ya Kinshasa na marche oyo ezali organisé na bayi opposition kasi esengeli na biso to retenir eloko moko te bayi DPS ba marcher na bango te parce que bango balobaki te avec ou sans machine à voter, bango bakokende kaka na ba élection bongo. La machine ezala to pe ezala te, bango bakokende yango, c'est la raison pour laquelle bazatelelo. Alors totiki bino nanu, bolanda marche onde to bandaki on depuis début parce que eza point de chute na triomphal. Mais tout le monde penza ba tieli biso bayi polusi ndenge balakaki te bako sécuriser mais to ebite image wana ba bi TV ko sarate nde na lobaka bolanda to ke siko na triomphal toyoka soki ba délégué ba nani nde ba kende tina seni pour que ba kende kotika memo na bango à suivre toujours une émission na biso l'invité sur Congo Millennium Tatiana Osango câble mère de la presse congolaise. On est là. Bandero babio balingi baloba mbote ya mbote maman kombo na nani papa Lola Jurcel. Un mot par rapport à marche à lelo. Marche à lelo et qui impact makasi impact à lelo et sa volonté au peuple azanango machine oyo nanga azoko imposer biso toloba yango depuis kala to lingi yango te élection ezo salema pona biso nde to pesa procédure ya élection to lingi machine ya voler te to lingi machine ya voter te azwa eloko na ye azonga nango côté ya utaki nango pays organisateur oyo kuna oyo côté société za Corée baboyi babi machine wana eza malamu te eza fiable te to lingi yango te to lingi te journal lelo nanga alanda biso bien papa nanga zwa machine na yo kende nango papa to boy machine à voter nanga to lingi ma machine à voter to yelo nanda kuto boy ta uja nanda bimi Olivier Libé le sonya to lingi makambu wana te to kasi to ke papa to monyo penza na ba nzete boye ba matiti na nzoto elakisi. Maman vraiment naza na kanda ya mboka oyo banana botami na tika na no vivre nde muto vivre te to boy nanu elo elboso machine na bango wana bacha na mopanzi toza posa kende na élection na vote normal na ba bulletin to boy machine lelo so biso na nzela boye c'est que to lakisi vraiment que peuple congolais aza na kanda vraiment ya kosana te c'est que nanga na batuna basaleki likopo na bango ya 10 millions d'électeurs sans empreinte babombela on de fin mais biso to na posa ke na maponami ya normal c'est fini pour ngai mbote na maman mbote maman la ngai un mot parce que to monyo maman kasi penza oki koloba nini parce que bayi IDPS lelo balobaki te bako marcher na bango te lokola maman liloba moko na Congo Millennium. Bon, en tout cas, biso to sepeli mingi pour la lelo to sali marche onde to zaiki ba moko. Ye Félix ya zaiki na biso pe ba moko mais ye atenga mi na e. Loko ya atenga mi atanga ka pour la libela to mona e soute. Mbondo ko emela e ka pour la libela. Lelo pe biso pe to kolemba te. To do se ba pour la machine à voter to beta kindobika e kele mosika. Ya ozo ma donc Félix kindobika. Merci. Landia Congo Millennium to zako koba toujours na kati ya marche ya non à la machine à voter mbote. Mbote maman. Balandia Congo Millennium ba Olanda olelo to monike ba mouvement nyonso ya ba opposant ba marché kasi absence ya UDPS c'est ça lionengeni.
Et quand vous signez à Moukete, pour n'aller bager il y a pouvoir en place, ne va coopérer à batu oh va très très bien opposition. Bien que l'opposition tu va très très basé mais batu on qui comprenait, on a compris la mission unité de l'opposition. Vu que Monique et notre mot qui est ensemble, pour gagner majorité ou la médiocrité de continuer oyo, va diviser biso, va passer au facile corruptible. Si on va promettre un biloko, voilà qui est comme le peuple télémé qui est tête des cap vers l'élection, sans machine à voter, sans fichier corrompu, fichier oyo, machine oyo qui enrôlé va fantôme, plus de 10 millions de fantômes et quand Moussinga mingi, mais il y a aucun moussa peuple, peuple déterminé pour prôner sur l'unité de l'opposition. Merci beaucoup. Naki nzembo moko aya batuntu tutu ese suni nyango vraiment tabino moko. Problème est d'abord biso to boy na biso machine à voter. To boy na biso machine à voter. Bino bato bosali machine à voler. Bokele nango na ba na bino na bandako na bino. Biso to boy na biso machine à voler. Et ça tricage, on a jamais ibi. Soyez d'abord to voter te, bala ba miibi. Ba passa boye bo mona te. Makamba bongi bosala bodo sala te bo bamba ba prince. Eloko eza te to voter te. To boy machine à voler. To boy bakele nango. Non, c'est pas dans le bas. To boy machine à voter. RDC c'est la démocratie, mais tout le monde a démocratie en côté. Nous sommes des élèves, Minerva les a tellement combattus. Botika bisoto que une élection est apaisible, bozo lingate. Sobo lingito sani to ebite to boy machine à voter. Biso étudiant to lobby to boy machine à voter. To lobby. Landia Congo Millennium to koba. Bandero wewa bandero bawe to bele to rantia na marche to mona bino te po bino boira bata IDPS. IDPS ça sala mutute. So to ba congolais to ba combattant. Pourquoi il y a IDPS? Ngai na IDPS te ngana congolais 100%. Papa congolais, maman congolais, coco et congolais, congolais. IDPS ya banane. Na bien ngote, ngana congolais. Na combattant makasi, ba IDPS ba combattant, te combattant qui m'en a fait. So moi combattant comme idée na fa comme kima, a faut combattant da traite. A faut combattant. So to ba combattant solo. O to ko bundela mboka, o pe bana na biso ba ko bundela ba koko so bundela mboka o. So jamais to ko trahir Congo. To ko trahir jamais Congo, jamais. Mais quand ce monte IDPS c'est ça bien pour étaler que ba lo bato ke na masto ke ne ba élection mais machine quand des alliés ndimina poto ke na ba élection bo condamné pour ani Félix tata na tigala eloko ya gravité c'est que dans rien à profiter de moins 3 milliards na ba PCE an eloko tango na CD Bemba Moïse le tout ça baba talar baba famille millionnaire qui serait dans le logo on a profité de 3 millions na jamais on a cédé mboka to embela awa kan rappeler to za to embela bo trahi bisote ya moka zongi saka nini abike mutako trahi peuple la kolanda yango to landi ete aza venturier aza monanzala yem tameli mbondo yem obake mutako akobebisa komela mbondo ameli mbondo ngoli bumo esamo vimba ameli mbondo na 200 francs likambo ya ujana eza makambo ya soni na kata mboka oyo kabila elibiso système ya ujana tala na 200 francs tina mbongo na biso moko bateli biso mwasi ya mabele polele eza makambo ya soni na kata République démocratique du Congo kabila to boyi na biso yo toye na système ya biso même biso moto ko bunda na bandeko na biso nyeso tout to boyi machine wana to boyi machine wana voter la kisango nani pona na salle lango na kozala devant ordinateur wana kofina wapi na kosimba wapi ebi osala ordinateur na école ni eza na RDC tant ça mona ordinateur naza gradué mais naza na salomo pa ba parents mwana Frank Diongo mwana za mwana Frank Diongo totalement siko machine à voter wana na ebi koto ba fina kate na ko fina Moïse Katumbe ebi miselinga Shadai na ndenge nini batia okosa biso to lembi tobaye raisi kende tobaye toboyi kende cadre de l'MLP parti cher à Frank Diongo boki ba combattant biso ne bazoboya machine à voter to tamoli très bien petoye Kinshasa mobimba pour la côté la machine à voter to comme la triomphale général Kasongo na tanga ata na kombo et ça asali batu ba je a telemeli biso to ebi keza ba je na ye babito tshelo ba ya bonjour kombo nonani Karen
Kia novanda wapi? Na Bumbu. Awa toza. Siko yo tekani. Mai. Yo pe siko ndenge oza bosepela na président biso. Amta mabe. Asali oni. Acha kacho felete. Femme so tang so tika mai. Bien te. Abo samboka so la bien. Ako vona. Asa mabe bo samboka, asa mabe. Abeta mabe. La kuna tata age na tanga ta mabe balinga bata. Ba benga la classe. Niveau ya pasi mwana leli donc à suivre ben. Mbote mwana mboka. Mwana mboka to monyo penza na CLC boye commission laïque de coordination bino boche non to moni seni et l'axi ni expliquer bisona. Mwana mboka moni bisona tangu oyo na nzela eza pona koboya élection na machine à voter, y compris na fichier électoral les a corrompu. Pourquoi? Parce que fichier électoral corrompu ya ko bomela biso bakamwe belé. Ezali bavo ya mwana ya mboka Shadari. Oya ezali mutu ya majorité. Fichier corrompu wana eza ya bango yango biso tolobi tolingi élection na yango te tolingi ba élection ezali crédible et apaisé, c'est-à-dire tolingi ba libérer classe politique ba prisonnier politique loko bande ko Frank Diongo bande wa Domindongala bande na biso mouvement citoyen bakangi yango moni biso bata sel set ozana balabala lelo pona kolobate élection ezala crédible ne mo na mona mboka. Merci beaucoup. Wana tozo nous et contre nous. Le roi Félix Ozana bisoté au commune Ngambouana Tobae Shadai so Tobae Kabila Tobae tozola sabino ba image parce que moi to kende tikuna ezate bo monike ba policier ba ozong sabiso ba obi ke tozonga koto donc ba limiter biso to le kanaka si ba beta masasi yango si ba beta no ba luka ba zwango elo ba luka ba zwango ba si sango pena Shadar te na mboko to li Shadar te ane loko sa te na mboko même si on a no Kabila loko te. Vous comprenez? Donc, akende pena, bango tout gouvernement mobimba balongwa, gouvernement changer pour m'en peut changer. Bande Congo Millennium, bon comprendre que awa tomoni drapeau à UDPS, tandis que toroyeba que baza absent, mais tomoni ebele mbote papa. Mbote maman. Le plus populaire UDPS. Les partis les plus populaires UDPS, mais toyebi que na marche à lelo bozate. Te na marche lelo biso yeyo to la terrain na IDPS soki mutaliaki mbongo po atrahi IDPS ezoko engagé ye moko IDPS ezali ya peuple congolais la fille est née oya banda masolo bakolo marche biso toliaka marche toliaka meeting biso ye tolobi ke tozo représenter IDPS avec Félix Tshisekedi comme candidat comme meilleure opposition oya boyi asala Congo na ye biso ye yo c'est bon merci maman biso to bana makambo yo banda to bandi makambo yo oya zo sa ba déclaration na ye ezo ko engager ye nous c'est le peuple congolais. Nous, c'est le peuple congolais. Bato Tshisekedi a formé Banda la jeunesse. Nous sommes là. Tango les kaki. Jean-Marc a quitté. En tout cas, pardon. Bon, Tanga Combo et Jean-Marc ne m'a pas de PST. Ce que c'est la déclaration de ma belle, ils sont engagés. Moi, je suis là, je ne suis pas. C'est qui là? Jean-Marc. Ngana Zalia wa naza Jean-Marc quitté. Jean-Marc a coûté IDPS. A coûté IDPS. Biso to vient avant Koufa. Alors bien biso to se prendre en charge. Maloba tire biso yangwana. To lobi na top Congo lelo. Alors bien président Félix a signé qui marche oyo. Na lanyango très bien. Président a signé marche. Mais hier moutou. Ce qui oyo salami. Ce qui va toi, il ne peut pas répondre na drapeau mingité. Bazali ou bazali mais ba drapeau zakaka moko mais tozali. Je vous dis. Pardon. Viva. Alors oui boye, ceux qui vont moni ba drapeau za mingité. Biso to fonctionnera par rapport à parti. Hier secrétaire général Moutanga a fourni biso ba drapeau. A fourni biso ba drapeau te
Et ça, problème était. Tous les besoin de présence physique. Nous sommes là. Attends, drapeau exact, nous sommes là. Régime Kokende. Merci. Félicitations vraiment. Voilà, Obinimi. Toboyi Kabundi wa fa kende to linga makamne wana te. Kabundi fa kende atika idepes. Ba oyo baboyi koya marche ezali les amis de Jean-Marc Kaboun. Na Kaboun, na les amis de Jean-Marc Kaboun. Libanda, IDPS oyo Kisekedi akufi na lit. IDPS oyo Kisekedi akufi na lit. Yo Jean-Marc Kaboun, soko liaki mongo. Yebaka okokutala na ba combattant na peuple congolais. Bon, nga azo contredire bango. Kabundi azolanda makambo ya parti. Et puis Félix, makambo tozali nango soki Félix asalaki mabe, Bemba, Moïse aliako contredire bango na baninga na ye. Mais bino boyebi te, wana ezali haute politique. Alors bozala bilobela te, botika bilobela Kabundi banini boy. Wana ezali haute politique. Ndeti lelo nde toza boy. Bazokutana kuna na France bango misato. Kabundi, na Moïse, na Félix. Ozomona na Bemba. Bon, bino bokolo balsus nini. Mais on accuse que na ba marche Félix azozalate. Non, ya azalia wate, azalia. Azalia wate, baza kunande. Mais biso neto zabo ba ide patient to zebele awa. Jamais ba pekisa ki mutute ka kende marche. Mais nini elobi, parti elobi ke neto zali boye bolinga machine ezala ou bien machine ezala te tozokende boyebi politique wana te. Dans politique angote, c'est-à-dire que nepe ba oloba ke non aller 3 millions, toi aller combien neza lokuta. Ah te wana eza solo te. Eza lokuta. Ba ibi au téléphone. Ba ibi nga téléphone. Tokat. Dans awa, toi na marche ango ba yiba na bango batu. Allez, ben pardon. Bandero balandi TV za radio te torokoba asiko tozana bayi mouvement Echa. Tozola bango par rapport HRDC. HRDC pour ça partout hein. HRDC tosombitinya makanisi par rapport ya maemazali kolekana na marche ya lelo Oscar. Otoki hein. Atoki makasi câble mer tala yo na terrain. Dan yo potoki hein. Atoki makasi talaka posa mboka ebonga kabila zolinga kobongisa te. Yango tobi lelo photo leka totambola to lakisa kanda na biso. Sikoyo alors marche ya lelo na Monica to comme na triomphal to télémisiko to zela ninya. Biso wa to zeli parce que selon ndenge kimbuta to yokana ine pour la itinéraire c'était prévu que to banda partie à 17e rue point de chute ezala triomphal. Nde to zela ba leader opposition ba comment bazwa memo ba constituer équipe au comme niveau ya bureau ya Seni pour déposer mémo. Mais je pense que façon de marcher, yo mo comme une population et témoigner que non machine à dauphin, machine à tricher, tobo yango. La fois passée dans tout ça qui émission na yo, to de belé en sous tobo et na sous-bassement juridique mo côté. Donc machine à nanga, il est temps, il y a encore un grand temps nanga la machine na yé. Alors nous avons besoin à imprimer les biso bulletin papier. À imprimer le bulletin papier, tout passer. T'as la population, t'as les ébélés à ton marché pour dire non à la machine ou à nanga. Donc ça veut dire que Naïbi Souté, Kabila a besoin de prouver ni. A besoin de tout le bela wapi. Nanis façon Diana Lobaka, tout le bela wapi pour comprendre que non peuple est na Kanda. Kanda yango yo moniste donc il s'est mis partout dans la Kanda. Alors la machine ou na ba imprimer le bulletin papier. Il y a un moment total ici le tambo livre vraiment. Oscar, un message en français, pardon, par rapport à tous les diasporas qui sont en train de nous suivre à partir de l'Europe, à partir de Congo-Brazzaville, même à partir de Kinshasa, parce qu'il y a de ceux qui sont en vacances ici à Kinshasa, un message. Je m'adresse vraiment à toute la communauté congolaise. Si par exemple, nous allons céder d'abord à cette manipulation de ces régimes en place, je pense que le peuple ne pourra jamais gagner. Mais je pense qu'avec cette lutte, aujourd'hui aussi a perdu sa vie. Je m'adresse vraiment à la diaspora. Je pense que nous avons toujours mené cette lutte ensemble. Kabila ne peut pas nous imposer les modes de vote. Ni Nanga ne peut pas nous imposer cette machine. La population a marché aujourd'hui. Nous avons témoigné notre union. Nous avons dit non à la machine à tricher, non à la machine à dauphin. Nous ne voulons pas que nous soyons manipulés ou soit que nous soyons intimidés. Kabila même là où il est, il sait que le peuple a dit non et nous finirons toujours par gagner. Aujourd'hui quand même, nous voyons que les fruits de la mort de Rossi,
Nous goûtons maintenant au fruit de la mort d'abord de toutes les personnes qui ont milité pour ce pays. Isen Ngandou, Kapangala, Rossi, beaucoup de personnes qui ont quitté comme ce monde, qui ont quitté cette terre juste pour cette lutte. Nous demandons à la Kabylie, donc Kabila et son régime, et la CENI de Nanga, d'enlever cette machine qui manque de noms. C'est une machine qui manque de noms. Nous ne voulons pas cette machine à tricher, nous ne voulons pas. Donc c'est ça au moins moment que je peux dire pour le moment. Nous avons marché, on est tellement fatigués et nous ne voulons pas encore revenir à cette même marche. Nous voulons que Kabila puisse nous écouter. C'est une obligation, c'est un impératif. Il doit enlever cette machine qui manque de noms. Merci beaucoup. Merci beaucoup Tatiana Kablemer. Message est à mon corps. Message est par peuple. À l'obinin, à boyi machine à voter. Pe à benyango machine à voler. À boyi pe fiché, oyo ali corrompu. À l'ingi pe élection, oyo ezako koti saba dirigeant nyo selin koroba inclusivité. Mais balobi sous ce peuple à lobby, il faut pas de report, il faut pas respecter le calendrier électoral le 23 décembre 2018. Point à la ligne. Bon moni force ya peuple, bon moni denga uto la kisa que yende mokonzi ya mboka. Bango soki bayo kite taliban. Voilà message de Zakamoka. Souka et émission na biso l'invité pour comprendre à toi na triomphal lelo marche ezalaki ya bayi opposition but ya marche yango ezalaki pona koloba non à la machine à voter bolandi penza lolenge kani bayike basombiti makanisi nani alobaki ke UDPS erozalate bomoni ba UDPS na Congo Millennium awa bazalaki na marche ya lelo. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. Boza tellement ebele bino bayo bolingaka biso. Bo continuez à s'abonner. Merci na number 1 ya Congo Millennium, Papa Riki Dibendi. Je suis de cœur avec vous. Et merci également à Langouli, Maman Jolie Dibendi. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. Merci à Marco Diolela, Moutete la Solo, Eric Lusandou le noble. Os Osango le patron. Dieu donné au Sango yo yebi. Et merci également à champion Amagou, champion d'Isaïr, Eric Lusandou na olelo mabe. Et merci également à Os Osango le patron. Merci à celui qu'on appelle à celle qu'on appelle Bébé Faïla. Merci à Pauline Misaka, Paulin Polécha les rassembleurs. Merci à tout le monde. Merci à Baï UNC, Bomoni président Vital Kamer était avec nous. Baï MLC. Merci également au président Mouzito Adolphe Tozalaki Nae. Merci à tout le monde. Baï Union Sopenza Tozalaki na bango. Merci à tout le monde. Bomoni Penza Baï politique et belé Tozalaki na bango. Encore une fois, merci à tout le monde. Merci à Kato Bofenda. Merci à Nicole Batafé. Merci aussi à tout le monde, Boza Ebele, Yann-Marie Bonga, merci aussi à Judith Bonga, RDC, merci à vous, je vous love, je vous aime, je vous aime tellement. Nazoko Batouzu Kolingabino, abonnez-vous, marche à le qui toque, Bomoni, Tozaki Nabino, Totamboli Nabino ensemble.
ya liboso ka oyebisa bino abonnez-vous et puis partagez aussi hein ba émission na biso ça la biso bien. J'ajoute aussi ces émissions sans combo nae ADG Bambou Mavambu Bobby Golf One Security na Kinshasa. Encore une fois merci aussi à l'honorable Serge Kaembe Mwadiam Vita. Je suis de cœur avec vous bayi IDPS bayi MLC bayi UNC bayi nyonso ba mouvement nyonso tolingi bino tellement mingi tolaki bino ke toroyamba pona bino Mike Mukebai toyamba pona bino mwana mboka Daniel Safou parce que boyoka ki bayi DPS batangi ba kombo na bango photo luka bango pona droit de réponse torozonga appelle sous Timothée le Noir par rapport à marche ya lelo toro yambela bino ba invité po il faut to sol ensemble na bino Mirai Osango of America je vous aime beaucoup boza ebele hein Cécile Osango ya Serge Katembo merci à vous merci à Lolita Waku merci penza abonnez-vous Bobby petite sœur pe sala moi vrai bien moi li solo pe chocho moi li solo ke etala pe moi banque et arabien soginza Bazongi te retrouvez-nous prochainement. Merci à toi Ben Kaembe, merci à Giras Mwanda, merci à moi-même Tatiana Osango, au câble maire de la presse congolaise. Résistance, Babi journaliste et à solo donc pour le moment quoi yo. Merci Bobo Tobondeko, Eko Bakorenye, Omabota Mabino. Au revoir.